Merci pour l'infidélité aux Alakango, à copie sur la touche, à tout à s'abonner, à partager pour la vie pour ma émission, la mission est faite pour les Mbote Maman Sephora, je profite aussi pour saluer Balandino sur la Tindika Télévision partout dans le monde. C'est votre humble serviteur, Cordon Cisco, coordonnateur des parlementaires debout de l'IDPS Founa, président Parlement de Base Capella, communicateur de l'investigation, partout Bozali, Bambote Nabino, Babo Weekend, Autizo Kundula Mambi Matali politique, Toye Bato Uti Wapi, Tokomi Wapi, Peto Kinde Wapi, na Mambi Matali politique ya Congo. malgré la niveau d'ambiance de la famille et de la famille mais tout le monde est disons que parlementaire début ici, c'est pas gouverneur de la ville Gentilly, hormis Gentilly, il y a certains gens qui peuvent passer sur ma banque, comme ma président parlementaire de ville. Invité intervention parce que tout le monde a parlementaire de ville parmi les défis, comme pour bafouer, pour n'importe quoi, sur ma cadre, on va aller à partir de Merci Maman Sephora pour la moutuna. En tout cas, c'est une très belle question. Bisson a eu des pèses, partis à calme. Nous sommes partis au pouvoir, nous sommes obligés à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Parce que bit c'est parti politique pour conquérir le pouvoir, pour exercer un homme et puis pour conserver un le plus longtemps possible. Mais ça ça la passe pe mawa. Bandeko oyo. Bayaki na eu des pèses na 20 à pouvoir. Oh bazali pas même na Aden qui a eu des pèses. Bazali pas même na Aden qui s'est mais ils allaient manipuler moyennant $10, $20 na bakabundiste, na bafayoliste, na bakabiliste, na bakatumbiste pour na ko vilpande les secrétaires généraux qui s'est kabuya na bakadre monsieur ayi de pes. Nyoso wana bazali ko bundisa ki s'est kabuya te. Bazali ko bundisa makonzi mboka parce que ba comprendre que avec ko ki s'est kabuya na tête ayi de pes. Tant on sali tourner, il y a tous les 4 fédérations, il y a ville, province à Kinshasa. Akena Funa, Marais humain. Akei na Moamba, Marais humain. Akei na Lukunga, Marais humain. Akei na Tchangu to Bouki terrain à Sainte-Thérèse. Atondi si martyr. Akei graba nous sali tourner aba nous Marais humain. Plein ko sakanate. Akei Congo central, Marais humain. Akei Grand Kassai, o ba ko lapider. Mais bande ko Grand Kassai ba yamie lokola arrivée triomphale à Jésus-Christ. Yango ba adversaire politique ya IDPS. Ba adversaire politique ya Fachi. Ba comprendre que avec Kabuya na tête ya IDPS. Ceux qui toquent ma ponomie, Kabouya secrétaire général à IDPS, ba causa la popularité, yango ba lancer ba armes non conventionnelles, ba bandi ko corrompre, ba no ya mikie, o ba ina IDPS na loyengi à pouvoir, o ba ina IDPS copie ya misala, ba banda ko finga les secrétaires généraux qui se Kabouya, zo kande baza ko bundisa makonzi ya mboka, yango na haute politique ya secrétaire généraux qui se Kabouya, alongoli système ya mabe oyo kabund. À chacun a eu des pèses, il y a piétiner les cellulaires, autre bengi organes statutaires. Selon règlement d'ordre intérieur, il y a eu des pèses. Selon statut, il y a eu des pèses. Ça dérape dans le parlement débouté. Parlement de vos alliés structures informelles et structures d'appui. Et ça, la pépinière. Sympathisants, combattants, cellule, orientés dans la cellule. C'est ça, parlement debout. Les secrétaires généraux qui s'est kabouya mokolo mardi passé, a yambaki tous les présidents cellulaires. Lobby vendredi, il y a tous les présidents sectionnaires à passer ligne de conduite. Carte, il y a eu des pièces au Kaboun, il y a $5. Mais Kaboun, il y a $2. Bon, que négocions au niveau de la cellule, structure de base.
adhésion et ça à niveau de cellule. Yo benga parlementaire debout. Au benga muta mouvement association à IDPS. Soko s'adhérer à IDPS te kende ko s'adhérer na parlement debout. Kuna ndeska ba koyeba yo réellement aux ali vrai combattre à IDPS. Au lieu ya kona ba etandoike na ba réseaux sociaux pour na kofinga le secrétaire général Augustin Kabuya. O azali confiance à makonzi ya mboka. Mais tant que makonzi ya mboka ya biso na OIA. ABC biso mutu na tike bi na tête ya parti, c'est le secrétaire général Augustin Kabuya. O azana lourde charge. Ya ko ma parti na élection pe ya ko pesa makonzi ya mboka majorité écrasante pe ko relire makonzi ya mboka. Biso ba vrai président parlement de ba doyen. Ba doyen Pierre Zomba, ba doyen Dieudonné Mulumba, ba doyen Massiré, ba doyen Morino. Toza ebele ba doyen ba ko somba biso parce que dans l'esprit c'est qu'ils disent maintenant idéologie IDPS. Ba za ko somba ba no mike à la mori na tonga melimo tumba kunae a tête gapo IDPS a s'adhérer na IDPS te hiérarchie à partir ba yebiete a 4 5 personnes IDPS viva ba PCM musala. Ceux qui va PCM musala te a les lois esprit faible a un manque d'idéologie. Moyennant $10, $20, bah sommier, banda ko finga Kabuya. Biso ba vrai président parlement de biso ba vrai combattant à IDPS. Tokoki kondimate ba individu ba kuya ba ya ko finga la biso le secrétaire général Augustin Kabuya. Et en gros ça ko profiter ko mettre bango en garde. Nande ko Gilles Oazan. Il y a pas sa actualité politique. Gilles a ça ka théâtre na zan. On les a comédiens, on les a politique. Mais au moins, il y a un esprit faible, il y a un sommier, il y a un billet vert. Il y a un lancé au fin le secrétaire général Augustin Kabuya. Tandis que le secrétaire général Augustin Kabuya a dit oh, il a sacrifié jeunesse pour un combat. Il a libéré le peuple congolais. Parce que bino la bino bana ndako vraiment somba bino c'est la vérité c'est ça qui plus caché donc ça la parti politique makote na Congo basangi ba problème tout le monde a dit ah bande ko FCC bande ko PPRD trouble lesaki ya makas mais bayaki na ngona actualité tout le monde a dit ah wakoto la muka trouble les alaki bayaki na ngona actualité tout le monde a dit bande ko ya koto parti ya ba tilukwebo trouble les alaki bayaki na ngona actualité. Parti politique dans le monde, ba problème ezanga raté. Faut que gérer na kata cuisine interne. Mais au moins ba kuya oyo. O ba s'adhérer na IDPS te ba yaka na 20 ya pouvoir. Ba yaki cop ya misala na ko expliquer ah. OK parti politique biti nango ezali ko engager tous les membres té. Ata le ngana zui soki ndeko kuna zui. Ezali ba retomber ya combat ngana bundaki na IDPS. Ndio moni ba esprit faible. D'ailleurs ba na esprit c'est que disent mettre. Ba na adina ki c'est que dit. Ndio moni bazali manipuler moyena bien et puis bazali biso ya IDPS parce que vrai combattant IDPS bakoyi ba na cellule na ye asa adhérer na cellule bakoyi ba na section na ye na fédération na ye mais tout le monde est devenu parlement debout tout le monde est devenu communicateur de l'IDPS aucun na WhatsApp na Facebook comme français à mabe comme communicateur Kabuya peso musala soka peso to bani ko finga Kabuya tandis que bande ko be bazana IDPS o bazo engagement na pouvoir all tango za ko ba ke na misala te automatiquement to finga makonzi ya mboka. Parce que par diverser ba récupération politique ba l'hôpital Félix Seked yemoko azo koka kopesa ba yemoko IDPS misala te et bon au peuple mais tandis que Félix Seked a pesi population belé misala IDPS et pesi ba yike belé misala et bazo ba yango te bazo kana ba côté négatif pour ko salir Augustin Kabuya. OK makambo oyo Kabuya sai na IDPS ba to bazo ganga ba osala yango te bazo bundisa makonzi ya mboka maman. Merci mon mboka to mona ki cour de cassation ici pour blanchir déjà et voilà tu vas yo peut-être la mère à propos de pas mis ici déjà to pas commissaire déjà premier ministre la coloration dans le compte de passer ça dans le compte de éviter ba Maman Sephora Yozali journaliste d'investigation faut pas qu'on plonge dans ba rimer ba petit peuple Kamere ba kondana qui est tant que Kamere dans son muké ba convoqué na parquet ya Matete au bureau na 4e mairie tant que ba sambisi Kamere les mêmes jours ba beti un mandat d'arrêt provisoire ce sont les mêmes personnes au ba kina ba etando ike na ba réseaux sociaux pour na koloba été mokonzi ya mboka asali auto bengi trahison a respecter ba accord te
atindi Kamere na prison. Mais lelo oyo kaka batu wana tant Kamere a détourné mbongo. O bako kanga ete ezali couple bango na Fachi mais tant bakangi ekomi haute trahison. Kamere akei na prison. Basambisi ye na TGI ya grande instance ya Gombe. Tribunal de grande instance ya Gombe. Ba condamné na premier degré 20 ans de prison. Ba avocat Kamere bazalaki lésé na condamnation wana. Ba koti recours. Ba ko condamné Kamere na deuxième degré na 13 ans de prison. Mais ba avocat bazalaki toujours lésé. Ba koti recours na cour de cassation. Mais tant que cour de cassation avant sa Kamere liberté provisoire conditionnelle. Ba ko landela. Ba ko na Rao Bank, déjà Rao Bank na détournement ya 100 jours, au bakizai Kamere a détourné 65 millions de dollars. Déjà Rao Bank ko zonk c'est na l'état congolais, na trésor public ya l'état congolais 38 millions de dollars. Ba ko kanga na compte ya Message Jamal na Rao Bank 7 millions de dollars. Ba ko kanga bandaku ya Kamere ba compte ya ami de ya Rao Bank parce que yango illégalement oye bomba ki na manji. Ba compte ya Kamere na bandako ya Kamere asomba na poto tina Kinshasa. Et que ça la montagne à 29 millions de dollars. C'est-à-dire belé à mon solo Kamere de tournaki et ils ont dans l'état congolais. En quelque sorte Kamere est déjà à coopérer avec la justice. Né au monaki cour de cassation ba ko apprécier. Ba ko pesa Kamere auto bengi liberté provisoire. Non, liberté provisoire conditionnelle. Oui, mais Kamere est une mikili ya poto a que nous avons traitement pour les soins médicaux. Et puis l'avocat Kamere bazaki toujours lésé. Ba moni que Kamere azali condamné à 13 ans. Ba ko kota sur recours na cour de cassation. Cour de cassation ezali haute cour oyo esambisaka te. Ezali haute cour oyo etalaka bafete mais etalaka droit. Sur le plan ya procédure ba kota la procédure ya jugement ndenge se déroulaki. Il y a condamnation ndenge salamaki. Ba ko mona na article 104 il y a code de procédure pénale et c'est là qui violé. Ba ko ta la violation il y a procédure il y a défense. L'article 19 il y a notre constitution et c'est là qui violé. Mais au moni ba étudier ba casser condamnation il y a 13 ans il y a Vital Kamere. Et lui ko le battre que Kamere azali acquitté ou bien azali libéré. Mais Moutazali na poursuite judiciaire a comme premier ministre Lolenge Nini. Cour de cassation. Nous sommes dans un état de droit. Ceux qui n'a procédure, moi, l'article qui violé. Dans un état de droit, tout ça l'acharnement, tout ça le règlement de quantité. Cour de cassation a apprécié, tout comme a reconnu sa peine, tout comme a reconnu casser peine. Ne ba casser yango. Bazongi 6 dossiers na cour d'appel ya Gombe. Et si vous avez recomposé une nouvelle chambre, le juge qui Kamere, bango te ba kosambisa Kamere. Le juge ya sika va composer une nouvelle chambre, bango va bandela la procès à zéro. Soit va condamner à 20 ans de prison, soit va à 13 ans, soit va acquitter ou on a un procès en direct et en public. Parce qu'au cours de cassation, ça y a une procédure normale. Nous sommes dans un état de droit. Kolongo la charge il y a 13 ans, cela ne signifie pas qu'elle allait acquitter. Tout comme cours de cassation par rapport aux fonctions Kamere Sala qui 13 ans ils allaient mouiller. Il y a un gros cassé yango. Na uti koloba na kaka ba imboka ya lamuka ya opposition o bazangi discours politique na batu ya PPRD ba kunimbo bana 18 ans bango kaka ba lobaka Félix Sekedi akobomisa Kamere na prison a respecter ba accord te kaka lo bango bakomi koloba Félix Sekedi a piétiné état de droit ba libérer Kamere ba casser condamnation. C'est pour vous dire que bazangi discours ya komemela la peuple congolais. Vital Kamere jusqu'à preuve du contraire azali la poursuite judiciaire tout à la nouvelle chambre ya juge ya sika ndenge bakosambisa ndenge bakokata procédure et puis tout congolais azana droit ya ko incliner
devant la justice congolaise. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Nous avons la séparation et le pouvoir. Nous avons 3 pouvoirs dans le monde. Nous avons le pouvoir exécutif, le gouvernement. Nous allons chapeauter le chef de l'État. Parce que c'est lui qui convoque le conseil des ministres. Mais le gouvernement va conduire le premier ministre. Nous avons le pouvoir législatif. Nous avons les cours et tribunaux. Nous avons le pouvoir parlementaire. Nous avons l'Assemblée nationale. Le Sénat. Nous avons la semi-présidentielle. Séparation du pouvoir. Je pense que la justice et vous allez manipuler l'individu Félix Tshisekedi Tshilombo. La justice est indépendante. Ce qui est justice et dit que Félix Tshisekedi n'est pas Kamere. Non. Et la justice congolaise est indépendance. Au Mokonzamboka à restaurer qui n'a véritable état de droit. Mais madame la justice, soit la ministre de la justice, parce que en parlant de la justice est peut-être supposée si normalement bien des autres des cas. Na ebisio régime passé ba bomaki justice. Et c'est là qui est indépendante. Et c'est là qui contrôlé copé ça ba ordre na Mese Kabila. Tout le monde qui est très bien ba procès bidon. Procès Chebeya. O akufi atiki bana atiki mwasi na chauffeur na Fidel Bazana. Ba ke kunde na ndako ya Colonel Jadija. Mais ba fongoli procès bidon. Na époque ya Kabila. Procès aussi Mukendi. O Karine Loke so pesa ki ordre ba bomaye au bout pourtant o atiki foyer na yebo. Papa na yeko kufa na souci ya mwana. Procès bidon. Tu vois comment on a arrestation à 2 minongala. Na époque ya Kabila arrestation illégale, condamnation illégale. Tu vois comment on a arrestation ya ndeko Faki Diongo. Ya ndeko oyo na Katanga. Jean-Claude Muyambo. Arrestation illégale. Tout le monde va arrestation belé salami na époque arrestation illégale. C'est pour vous dire que c'est M. Kabila na piétina qui justice na biso ya Congo. Na régime ya Fachik moto moko ta ko tombola mongongo. Alors que justice ça lelo oyo. Baza ko sala musala ndenge longo bani te. Justice baza ko sala musala ndenge longo bani. Tout le monde qui va procéder kaki illégal n'importe ya Kabila. Tout le monde yango lelo oyo na régime ya Fachi, oyo ate justice na indépendant. Tout le monde ndenge ba semboli musala. Tout le monde procès Chebeya ndenge zali ko kende. Tout le monde procès ya Rosimu Kendi ndenge Karine Loke ça zali a su condamnation. Tout le monde va procès, tout le monde va libération. Il y a des gens qui ont condamnation illégale dans l'époque il y a Kabila. Mais tout le monde va libération dans Bango. C'est-à-dire que tout le monde va procès à 100 jours. Et là ici état de droit. Vous allez restaurer la case Yamboka. Tout le monde file indien, tout le monde qui est en haut. Il y a des ministres, il y a des généraux. C'est la matin dans le monde. Première fois, directeur de cabinet à chef de l'État. À Samba, audience publique, pas de condamnation. C'est pour vous dire que mon konzamba kolobaki ozala camarade nanga, ozala ndeko nanga, ami intime nanga, moi la classe nanga, na pouvoir nanga oyibi si va en prison. Et puis tout ce monde yango bazo que de prison. Mais justice c'est ça qu'on a te pona ko kanga mutu seko na seko. Tout le monde qui yango na ba France. Ba Dominique. Oya yibaki mon son na place à France. Tout le monde yango na ba Belgique, les États-Unis d'Amérique, aux peine de mort, peine capitale. Mais tant qu'on coopère dans la justice, aussi misolo yibaki na l'état na mboka na bino ozongisi yango ba pesi liberté et puis ba annuler condamnation. Et la justice ndenge ba ko apprécier, ndenge condamné à coopérer dans la justice. Ba kanga mutu pourquoi? Parce que ayibaki. Tant ozongisi misolo yibaki na justice au coopérer, ba ko apprécier, ba diminuer peine, au sali peine na yo par rapport ya ndenge ozongisi misolo ba diminuer peine na yo pour libanda. Et zali acharnement, zali règlement de compte, toza ko tambola na état de droit. Tout Congolais a un droit à inclure devant conclusion de la justice congolaise. Merci mon amour Katomoni Raymond Chibanda. Joseph Kabila c'est notre candidat naturel et rien n'empêchera Joseph Kabila d'être candidat en 2023 pour le 14e intervention na yo pour na maïmasi pour te pas ya Raymond Chibanda. Ya ngo bibe lobi soki nzamba linga frapper yo eloko liboso ko longola yo mayeli. Ndenga longoli ba criminel ya FCC o ba bomi mboka pendant 18 ans. O ba piétiner mboka oyo. Nana bosa que M. Kabila a fait plonger ce pays dans la misère les plus sombres de la planète, dans le noir. Mobutu a bomi mboka pendant 32 ans. Kabila eko kuna mboka pendant 18 ans a cloué yango a foncé yango na se. Lelo conscient mboka na biso lobby. Mibeko ya mboka na biso lobby. Un sénateur à vie a kozonga ka lisusu mokonzi ya mboka na mboka oyo te.
Pourquoi abengi sénateur à vie? Parce que atikali sénateur libela tikino liwana ye. Kabila kozonga na mboka wa postulé soki akufi. Abo termine elongi mususu. Abimi Kabila ya pembe et puis akobima Kabila ya Rwanda te. Fabima Kabila ya Congolais. Akoli na komo mususu nde aye ko postuler na mboka oyo. Kabila aussi longtemps azali wana tia kokomaka koko. Tia kokufaka. Atikali sénateur à vie. Et puis akozwa chance wana te. Yango na ebiso soki nzamba alinga frappé yo akolongola yo mayele. Constitution wana oyo lobi ke sénateur à vie akoki kopostuler te. Nana asalaka yango. C'est monsieur Kabila. Bataki constitution na mulayi na munene ya Kabila. Ba bosa que un jour UDPS tokoboto la Kabila pouvoir en douceur. Et le pouvoir est comme la UDPS constitution basaki na mulayi ya Kabila na munene ya Kabila et comme na taille ya Fachi kokiye kitoko. Kabila kozonga na mboka va postuler na machine. Parce que quand constitution lobi ke akopostuler te, atikali sénateur à vie. Pourquoi sénateur à vie? Mais Kabila au pouvoir, Nasseni à Kabila, Abmisi Dauphin. Mais dans la haute politique, il y a eu des pèses. Tu as voté mon Konzambo, après tu as fait une majorité écrasante. Il y a une majorité. Mais les lots, il y a eu des pèses pour tout le monde a limité. Comme on a parlé de la nation, tu as OIA, tu as sali 37 ans dans Zela. Et tout le coup, il y a Congolais qui ont fait Kabila Bomi. Oh, Mobutu a Boma. Les lots, il y a eu des pèses au pouvoir. Pouvoir, il y a Congolais, c'est le coup de la Kodia dans le moment. Et c'est le coup de la Kodia. Tant que je suis au Kodia, au BBC Kodia, les Congolais vont récupérer le Kodia. Et Tikali libellé les Congolais. UDPS, nous sommes au pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Félix, c'est la mission au peuple à Pessier, c'est quoi ça 30 ans. À Sali 30 ans, à Pessi Kabouya a Sali 30 ans, à Pessi Kabouya a Sali 10 ans, à Sali 10 ans. Si tu as Kabola, on a tous les combattants à UDPS, 10 ans, Tikino, ça kozonga. À Kokuta, UDPS au pouvoir parce que tu as 37 ans pour restaurer véritable état de droit. Na bien être peuple congolais au Mokonzamboka à Sali Kobongisa. Kabila koza la président Mboka au Atamu Koloma côté, à Koposila kana Mboka au Atamu Koloma côté, à Tikali sénateur à vie qui no liwana. Mais moi on va demander accord ezali à Rwanda. Par rapport à ma complot ezali à transfert il y a ba immigrants bandeko musu balobi comment se fait-il et donc on est pour ça bandeko musu pas au boya parce que tout ba rwanda to kana déjà comment se fait-il Kagame azali koluka moyen tout le quoi azana tout ma pays ya mukie nenga kotsa ki ba rebelle M23 na niveau ya est et FARDC capturer bango nyoso bazo kufa usine ya colté ozana or usine ya or ozana Rwanda o basala ko raffinir or par jour dans le régime ya Kabila ko raffinir ko produire 100 000 tonnes ya or mais dans le régime ya Fachi bana décrété état de siège moyen ko yiba or ezali sous-souté ba comme ko produire pas même 100 tonnes Kagame crise continue na Rwanda azoluka ba intervention ba citoyen ba ko kima na Rwanda ba na Rwanda parce que pesa bango formation militaire ba ko envahir est ya Congo pour ko piller minerai mais le ko on ko simbate déjà Nations Unies telemeli yango communauté internationale telemeli yango azoluka mission et koto sa terre puis ko sala maté Kagame c'est un criminel, c'est un génocidaire, c'est un sanguinaire et ko simbate à comprendre que Félix Tshisekedi a neutralisé sur les plans diplomatie et puis sur les plans sécuritaires a comme neutralisé. Moi quand nous avons un ministre sommet à Nairobi à Landier pour négocier libération il y a des rebelles M23 au bazar na matricule il y a armée rwandais identifié. Moi quand nous avons boycotté la résolution naï. Moi quand nous avons Kagame na Brazzaville pas Sassou a convoqué une réunion tripartite entre Congo, Brazzaville, Congo, RDC, na Rwanda pour la Koluka Kimia na Est. Kagame a sali 25 ans na pouvoir à tirer Koluka Kimia na ST. Kagame Mokonzambo a décrété état de siège. Pour votre formation, pour l'information d'Abino, FARDC avant-hier, a capturé 38 rebelles M23 au Bakangi. Baza militaire rwandais bien identifié. Ok, récemment, Bakangaki Mibale, au Bazana Bolo na Congo. Baza ko témoigner bango bazali ba Hutu ba Tutsi Hutu ba militaire rwandais na matricule ya Rwanda mingi ba civil o ba formation ba rebelle o Kagame a largué na kati ya Congo pour na ko boma peuple congolais
pour la piétiner le peuple congolais, pour la coïba minéraux. Mais le à travers l'état de siège, comme consommation a décrété conformément à l'article 85 de notre constitution, a activé FARDC, à sa mutualisation. Il y a des forces armées congolais, et armées ougandais. Parce que les Congolais, les militaires congolais et FARDC. Ceux qui attaquent les militaires, les rebelles, il y a M23. Rwanda. Mais les lots à travers la mutualisation, ceux qui FARDC attaquent les M23. Et si quelqu'un qui me zalité, ceux qui sont en Ouganda, armée ougandais attaquent les Katikati. Les lots FARDC est capturé. Mais Kagame a moyen tout. Il y a Luka, a sa force dans M23. Les lots M23, Bakangi Bango, Bakoufi Belé, Bakomi Kosenga dialogue. Kagame a boité pas. Nakoloba M23 dialogue, a un dialogue. Mais pouvoir établir démocratiquement élu. Gouvernement établi démocratiquement. Boni, tu répondre autour d'une même table. Na ba rebelle, ba criminel, ba sanguinaire, ba assassin, ba rwandais. On les a système ya Kabila a créé ba groupe armé na Yemoko, ba RCD Goma à travers Rouberwa. À un moment donné, ba Kena Saint Sissi ba vendre autour d'une même table pour na kokabola gâteau. Le lycée Bosangani wana 1+4. Ya gouvernement na ba rwandais, na ba rebelle. Ba côté na gouvernement yango ba ko envahir l'institution mboka ba ko envahir armée na la police na biso le ba groupe armé tonda ki na kati ya est na pouvoir ya Kabila mais Félix Tshisekedi alakisi kaza na bolingo ya Congo pe kaza na bolingo ba congolais alobi yango cette riposte sera impitoyable jusqu'à l'éradication totale de ces fléaux nde omoni toutes les localités aux alaki sous occupées na ba rebelle ADF Codeco Mai M23 aux alaki ba territoire aux alaki ba minéraux. Il y a des ressources humaines congolais. Les lieux commissions occupés dans FARDC à travers l'état de siège décrété par le chef de l'État conformément à l'article 85 de la Constitution. Tous les plans Kagame Azosala et Kosimbate à comprendre que la communauté internationale est sans yé. Né à Komikoloba, to Sangana, to la monnaie moko Afrique et dépend de la dollar, de la euro, et dépend de la ressources naturelles na biso. Est-ce que na Rwanda, bazana ba richesse, bazana yangote, à part au Baïbi na Congo. Le mokonzi mboka kati bango énergie mabele kauki akati bango mabele Rwanda kotinzala le mokonzi mboka avec FARDC to récupérer toutes les localités aux qui contrôler na FARDC na ba Rwandais na ba rebelle au commission occupation ya FARDC ya ba congolais Rwanda kotinzala tous les manœuvres ça là ayeba yango azali à genouer sur le plan de diplomatie et puis sur le plan politique. Par rapport à l'arrestation, arrestation à colonel Lili et une arrestation légale. Au moment où je vous parle, à la prison Ndolo. Parce que ferme on François Béa, ils allaient perquisitionner la garde républicaine, ils allaient perquisitionner en gros. Et puis dans ordre mon côté Moutou à côté na Katikuna. Mais ils allaient proche de François Béa. Boni na hiérarchie à la police ba mandaté yoté ba affecté yoté OK négocier na ferme wana OK ba service intelligent ya ANR service de renseignement na ba garde républicaine baza ko contrôler yango baza ko tala biloko nyeza na kati ba arme ba bombe tonine parce que François Biazali na dossier à coup d'état mais yo connaît Lili OK ko vendre na kati kuna okendaki kolongola biloko nini nde omoni ba arrêté na ANR ba yoki na ANR nde au moment où je vous parle aza na prison ya Ndolo ba ko sambisa ye et puis a kozwa condamnation na ye. Le gouvernement de la ville a été travailler parce que dans des années marché central maman te la négociation mais c'est pas côté quand on va suite il y a
marché à Zandu. Et Bélé a une union sacrée, a une vision les peuples d'abord. Il y a une vision qui a détruit le peuple congolais. Le Kola Bajatini Ngobila. Le Kola Bangobila, il y a une vision qui a détruit le peuple congolais. C'est un Kabili, c'est un Makila du sang. Mais il y a envahi Mokonzi Mboka. Tandis que Mokonzi Mboka est très bien. Union sacrée. To sangani poète, to misala ba umbu ya peuple congolais. Bana misala ya peuple congolais. Tout ça il a qu'à peuple congolais. La politique autobengi le peuple d'abord et non le ventre d'abord. Mais le col la bango ba message na politique ya le ventre d'abord Outa Mobutu, Outa Kabila. Tandis que biso de pes ezali politique comme ça de Bundisa qui 3 décennies pendant 37 ans. Mais Gentini Ngobila kei ko buka zando. Alors bien ta kotongo yango marché moderne. Mais jusqu'à preuve du contraire, Gentini Ngobila incapable ya kotonga zando. Yango la sengi na ba député provinciaux ya ville province à Kinshasa. Beaucoup de un débat ya question orale. Ya mona mboka Gentini Ngobila parce que bino ne bo votera ba gouverneur. Et puis bo destituer parce que Azali est compétent. Azali ko sala eloko moko te na ville ya Kinshasa. Azali ko sunga mokonzi mboka te. Azali ko sunga peuple te. Azali ko sala hypocrisie, ironie. Azali ya biso te. Na yumbi azali baba vie. Aye na Kinshasa Bukizan. Et là comment azali ko sala te. Soko moni ville ya Kinshasa etelemi bo ezali na politique ya IDPS, na politique ya Mukwa Tombolo, ya Fachi Beton, neto contre Mir. Azoma zika ko tepate. Nde moni ville ya Kinshasa ko ngenga boy. Mais pona ye moko ya mission ko détruire ville ya Kinshasa. Azali mandaté pona ko détruire pouvoir oyo. Yango moni Bukizandu aza ko tonga yango te parce que yebi que les seules personnes oyo ko zala redevable en 2023 devant peuple congolais ko tuna ezandu se Félix Sekechilombo. Yango na belle ngo makasi. J'espère que Mokonzi Mboka za kolanda ngai. Ngonga yango oyo. Instruit mutu wana atongela biso zandu wana ti 2023 telema. Soki azali incapable na sengi na ba député provincial ya ville ya Kinshasa ba kotela débat question orale soko répondre malamu te ba desusuye ba chez la biso mwana mboka o azali na politique ya le peuple d'abord et non les ventres d'abord. Merci vraiment fidèle internaute comme moi moi mboka président Sisco to moi intervention dans notre pays maïmasi o depuis kolobela awate moi point de vue là. Mais j'espère que l'onaki Raymond Chibanda après avoir que Kabila ko postuler ndenge nzamba frappa qui est assis Maël aye koloba ke biso yi des pèses qui makasi na ko critiquer Kabila et là on do saluer l'équipe Kabila yango na koloba soki nzamba frapper yo et là kalibosa ko longola Maël a komisi bango lokola ba pululu na ko répondre Raymond Chibanda boy. Mais c'est Kabila a fait plonger ce pays dans la misère, les plus sombres de la planète dans le noir. Mais c'est Kabila Kundi Mboka. Et le Félix Sekechilombo aussi opinion nationale internationale. Abimisi Mboka na libulu, pe azongisa ngo na rai. Yebisanga na époque ya Kabila. Liberté d'expression Mokonzi Mboka tchelelo. Na époque ya Kabila ezalaka. Le bloc patriotique bosalaki ya bosali marche ndenge bolingi. En pleine marche bosolia ba biftek. C'est ça les mêmes la police. N'importe qui a Kabila. Oh, babomaki biso yi de pes. N'importe qui a Kabila violemment. Mais ce sont les mêmes la police dans le régime il y a Félix. Bosali marche calmement, bolé ba biftek sans coup de gaz, bol tamboli bolembi si bloc patriotique ko ina béton et panzani. C'est pour vous dire que dans le régime il y a Fachi changement ezali. Banzela au Kabila pendant 18 ans. Mobutu a pendant 32 ans. Les lots chantiers mboka za kotonga Congo mobimba. Oui, na Kinshasa au chantier. Et puis on a béton. Ok, na Lualaba, ok, na Kasai, na Bandundu, ok, partout dans le Congo. Mboka zali chantier Mokonzi Mboka zali kotonga Congo. Article 45 de la Constitution. Et le baki était bana ya Congo batanga ofele. Bana école primaire batanga ofele na régime ya Kabila. Et tikala ko sala maté mais na régime ya Fachi, les lo bana baza kotanga ofele. To ya ba AVC ya ba parents ekiti. Na ba site ya embouteillage Mokonzi Mboka tongi baso de mouton. Oyo zalaki projet outa 18 ya Kabila na 5 chantiers. Article ko sala yango te. 5 chantiers ya Kabila échec total. Mais tout le monde le projet Chilengelou, projet 100 jours. Projet 0 tout ya Fachi.
misala eza kosala makitoko. Na régime ya Fachi 22 000 agents NI na fonction publique. Bamandaki kozwa mosolo te. Mais mokonzi ya mboka apesi instruction na ministre fonction publique ba mécaniser bango ba komi kozwa mosolo et puis bazo ko mécaniser ba misusu. Na régime ya Kabila salaki yango te. Na régime ya Kabila ba tuerie, ba enlèvement, ba procès bidon, état de droit zaki ba foué. Na régime ya Fachi za ko mona yango te. Mboka za ko tambola ndenge longo bani. Na régime ya Kabila ba insécurité na este, ba Rwandais, ba M23, ba FDLR, copier mboka ko iba mboka, ko ba Congoman. Na régime ya Fachi a décrété état de siège conformément à l'article 85 de la Constitution. Oh, parce que Kabila est incapable de décréter état de siège. Ba Congolais ba koufi, ba Rwandais ba piller minéré, mais na régime ya Fachi, Tomoni Yango a décrété état de siège. Ba localité nyos na ko bango e komi sur occupation ya ba Congolais na FRDC. De le ba Rwandais ba kangami, ba collaborateur ba Rwandais ba kangami ya ba rebelle ba kangami et belé ba ba koufi, pe baza ko kufa na régime ya Fachi. C'est-à-dire et ça na président mako za leka na Congo ko fongola mbanga a tout à fait na 3 heures Fachi, bilé à Fachi l'équipe bango nyos 32 heures Mobutu et l'équipe yango na musika 18 ans ya Kabila. 3 heures Fachi et l'équipe yango na musika. Na régime ya Fachi, tomoni état de droit, liberté d'expression. Tomoni lelo banzela ya elengesa, banzela ya Kulumba, ya Changu. Oh même Belge allemand ko tonga yango, Kasavubu, Mobutu, Kabila le père. Oh yana ba Rwanda na Congo que son âme repose en désordre. Na Hippolyte Kanambe ba tonga yango te. Mais Fachi a tonga yango, zele elengesa béton na béton, zele ya Kulumba béton na béton. Pour ya Kisangani béton na béton, salaire ya ba professeur ya ba université et comme triplé fois 3. Salaire ya ba fonctionnaire et comme doublé. Salaire ya ba policier et comme doublé. Salaire ya ba enseignant pour de komwa ko menengai na libanda bi ko tiko ko sa parce que l'enseignant sur se plaindre de l'eau. Moi zo mbongo de ndenge bino ko zolo ba neti moko to ya mena ma ki avancer bi bango sa desa. Ba desa. Et ça va discours moko bidon. Et ça va discours moko bidon. Tout na président ba syndicat professeur ordinaire. Tout na professeur Vunwa. Tout na professeur Mire. Tout na professeur ordinaire. Oh, zala ki recteur, ancien recteur à Unikin. Tout na professeur à l'université ba koyebi ça ba longo li grève parce que mokonzi ya mboka améliorer salaire na bango pe améliorer conditions de vie na bango. Na soin médicaux na bango ekomi assuré. Mokonzi ya mboka sali eloko oyo mokonzi moko te ya mboka sala na Congo. Apesi ba étudier ba trans academia et zio na université na ndako etiki na université ya Ofele et zio na université zongo na ndako ya Ofele, syllabus ya Ofele, wifi internet ya Ofele. Le ba étudier Congo ba lobi na 2023 Fachi ou rien. Ba policier salaire est triplé. Ba fonctionnaire salaire triplé. C'est-à-dire mokonzi ya mboka malgré ba crise économique mondiale au Covid-19 est frappé biso. Oh guerre ya Ukraine est frappé biso, mais mokonzi ya mboka ça ko sala be fort nyoso ya ko améliorer conditions de vie à peuple congolais et puis améliorer yango et puis ça ko koba na ko améliorer yango. Mokonzi ya mboka moko ta ko tuta to na mboka oyo asala mieux que Fachi. Fachi aza ko sembola musala ko leka bango nyoso et puis azana load charge ya ko longola peuple congolais na boumbu. Oh mais c'est Hippolyte Kanambe à côté qui na kati ya Congo abimisa Congolais na boumbu et puis abimisi biso na boumbu to moni clair na mboka oyo. Merci pour maman mboka président Cisco numéro na yo na bambote. Puis c'est moi qui va te remercier. Na bande konyo sur la télévision na partout dans le monde. Na pesi bino merci. Tous na posa ba commentaire na bino ya soutien na bino sur le plan moral, sur le plan financier pour na kozwa ngai plus 243 89 68 53 286 plus 243 89 68 53 286 plus 243 89 68 53 286 na sengi na ba congolais partout dans le monde au baza kolanda ngai surtout na ba ndeko na ngai ya IDPS toza na année pré-électorale 2023 zali lobby
tozala manipulé te na bandoki oyo bauti ko bamboka oyo pendant 18 ans basi bapie mbongo baza na mbongo ebele na bakonte na bango. Mais le gars m'a conseillé, je ne vais pas fouiner dans le passé à cause de l'état de droit, mais il y a libertinage. Tout ce que vous allez manipuler, moi, il y a $10, $20, $15, $100 pour que finir à conduire à partie. Tous à la même morale, même esprit, même combat. Parce que nous sommes des pèses. Tous en mission, il y a Corélie, moi, en 2023, après qu'on peut une majorité écrasante. Bino moko bomoni majorité Ibama. Les PCB passe, il y a matérialiser projet à chef de l'État, vision à chef de l'État. Tout le monde distraction, le secrétaire général Augustin Kabouya Zali m'a conduit à parti. Les Ali Ngonganaye, yo peut être financer parce que Bambongo, Zelango Nganayo, Bazali Kobunisa, Serge Kabouya, Bazali Kobunisa, m'a conduit à Mboka. Et puis na sengi na bakuya kuya baki na IDPS. Pour la mission que le misala, biso na IDPS to bundaki pour la idéologie. To bundaki pour la bien-être du peuple congolais. Ce que les Congolais ont misala tanga na suite ezali ba retomber ya combat autobunaki na bande kolanga ba telemia. Mission na besoin de soutenir chef de l'État, ya ko pesa majorité écrasante pe ko relire en 2023. Ya on a servi à tous les Congolais partout dans le monde, tous si mon main dans la main comme un seul homme, to soutenir chef de l'État na lourde charge au azana yango na mboko akutaki si ekufa ki ba bomaki yango mais à sekusi yango à réanimer yango Congo et la mouke zongi na droiture. To soutenir le secrétaire général Augustin Kabouya. Oh, ils ont une lourde charge, il y a un parti international. Oh, ils ont les mieux implantés dans le monde. Donc, en 2021, ma ponomie, tout peut s'en majorité écrasante. Je dis et je vous remercie.